Merci na bande konyonso bozalaka ebele ya kotala émission Masolo Yaba dédicace. Émission Masolo Yaba dédicace. C'est-à-dire que Masolo Yaba dédicace. Masolo Yaba dédicace. En tout cas, Tonton Diego n'est na présentation. Tonton Diego, autrement dit, Tonton fraîcheur. Tonton Yaba fraîcheur. N'abi que bozé belé yakota la Masolo Yaba dédicace. Masolo Yaba dédicace. Eza émission Oyo. Ezo kota kota na banda kuna bino ba diaspora banaki nakati ya Luanda nakati ya États-Unis, Canada, Bruxelles, France. C'est-à-dire que bamba payer belé émission ya ba dédicace ezo kota kota na banda kuna bino. En tout cas to pesa nkolo nzambe merci po yende mutu apesi biso pema poto mona so na moko malelo poto pesa so ba indusa to dédicace so batu et ça la moi bien. En tout cas bana poto émission oyo eza émission moko auto robeta ba indusa ba diaspora bozaka na posa vraiment tonton Diego tonton fraîcheur apesa bino alobela bino émission yangoyo numéro na ngape yangoyo eza émission moko oyo e côté libino na ba parler boz apete ba diaspora boz apete tonton fraîcheur naza pona bino atuwa bo recevoir nga na ba parler na bino bo yamba nga na ba parler na bino soki bomoni émission oyo boz apaka yango te bozapaka yango te atuwa botalaka yango comme il faut. Nayebi ke boze belé bato nyonso bolingaka balobela bino ba anniversaire na bino ba une année de mariage ba collation bobenga tonton Diego tonton fraîcheur nazawa na pona bino bato nyonso oyo baidaka tonton Diego so moninga na azaboye eza pona bango yango nde to pesa bango ba dédicace so moni liste eza mo ebele liste ezali eza liste ya ba dédicace so yoki kombo na yo te seke nanu o komi ko soutenir tonton Diego te pe nano komi ko soutenir Masolo ya Congo télévision te émission ezoleka na Masolo ya Congo télévision bo papoter bo s'abonner belé bo zanga pété ya kokomela biso soko sepe na émission émission ya ba dédicace en tout cas bandeko na ngai benga ngai na koza dispo pour na ko répondre bino tikilanga commentaire tikilanga message nazawana pona bino na ko sepelisa bino ba diaspora ba obozaka na libanda mboka boya rappel na kin bosaka ba affaire na bino ba flat na bino espace eza ya kofungwama na kolobela bino na kotanga ba kombo na bino pe na kotanga ba misa o bino bosalaka topesa mbote et pas le cara de la nation. Le cara de la nation, autrement dit, c'est-à-dire que Mutoyo, Oyo, Azo Silista, guerre ya Este. Le cara de la nation, autrement dit, président de la République. Président de la République, Fatih Beton, Moukwatondolo, à tout ce qui Este, Lelo, Evandi Kimia, grâce ya président de la République, Fatih Beton. Soki yote mystique grâce na yone bandeko na biso ya este bazu kimia atuka nzambe ya likolo abakisela yo bambula ebele nayebi ke nzamba sunga yo oumela na ngwende po makambo zo sala il fera yora moto sala ngo président de la République. Na émission ba dédicace sur Osamama bien tonton Diego tonton fraîcheur akotanga kombo na yo po nakobomba kombo ya mutu azosala ba bien te ifona tanga kombo na yo po ezala bien na pesi su mbote na ngai epa
président il y a cour constitutionnelle. Autrement dit, Dieudonné Kamuleta. Dieudonné Kamuleta, mon papa. Dieudonné Kamuleta, président de la cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta. L'appel sur le théâtre, émission de dédicace, Eza Ponabino. Émission y a dédicace, Eza Ponabino, Masolo y a dédicace. Masolo y a dédicace, c'est-à-dire que awa totanga na bato basala ba bien. Na bato yo misala bango so asali musala ezo monana. Na ko boka mutu na sentimenté osala na lorode kana boka non na boka mutu oyo misala na ye ezo monana ba partenaire ya Masolo ya Congo pe ba partenaire ya tonton Diego tonton Fraîcheur to personne sous moté et pas madame la ministre maman Aziza Mounana ministère des affaires sociales maman Aziza Mounana to personne pe ba moté ya trop na ministère na yo kuna vraiment pepele maram ezosama ya TikTok ya TikTok maman Aziza Mounana to pesio ba mbote ya to pesio ba mbote ya to émission Masolo ya ba dédicace eza pona bino to pesio mbote na Lualaba mama Fifi Masuka Saidi Mama Fifi Masuka Saidi na kati ya Lualaba to pesio ba moti ya tro bana Lualaba balobi tonton Diego tonton Fraîcheur awa biso na Lualaba atuka makambo eza kitoko babengi ngai babi tonton Fraîcheur tonton Diego awa biso na Lualaba makambo eza kitoko atuka yango esengi to pesa mote e pa mama Fifi Masuka ba moti ya tro Pesu mote et pas il y a de la ville patron de la ville patron ya ville ya Kinshasa to pese ba mote ya trop en tout cas kin na biso wa e komi na soin moko bandero na ngai ya diaspora bondi mate propre o e komi wa obi ke so moule beti Moule Sili, Rotambo Anope, Robert Anope, qui est donné à Pembe, d'esca tonton Fraîcheur, Azabo à Télémi, tonton Moro à Télémi, tonton Moro bien. Ce qui moule Betty, au Betty Pe, Patola Pembe, Keti à Pembe, aux anneaux à l'aise. Grâce à premier citoyen de la ville, Monsieur Daniel Bumba, Balobi, et c'est un Yofo Zalawana. Yango Masolo ya ba dédicace il faut pesa yo ba moté Monsieur Daniel Bumba gouverneur de la ville Monsieur Daniel Bumba en tout cas nakati ya assemblée provinciale honorable André Kongolo Balobi honorable Oyo azo sepelisa mitema ya batu honorable Oyo azo sepelisa mitema ya ba collègue na ye ba honorable André Kongolo na kati ya assemblée provinciale de Kinshasa to pesa su mbote na biso to pesa ngoso su epa banani bakombeze belé bandero na ngai bobenga ngai osaka makamba bien contacter tonton Diego tonton Fraîcheur émission Masolo ya ba dédicace eza émission oyo ekoti na bandako na bino soki bomoni yango bozapete soki bomoni yango boyamango bana poto bozanga te ya kokomela tonton de tonton Fraîcheur tonton Diego autrement dit tonton Fraîcheur bobenganga bo s'abonner na chaîne oyo
masolo ya Congo Télévision eza chaîne na bino chaîne oyo eza likolo chaîne oyo eya ko corriger ba chaîne ebele awa masolo ya Congo Télévision bo s'abonner massivement en plus bo commenter na émission oyo eza émission masolo ya ba dédicace Ozana une année de mariage, 2 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Benga tonton Diego na numéro bozo mona na souhaité bino, na lobela bino. Na zawana pona bino. O anniversaire na yo. Benga ngai na lobela bino, na lobela yo, na souhaité yo joyeux anniversaire. Benga tonton Diego toujours kende moi molo pour na ko sukisa émission masolo ya ba dédicace pour na moko ya lelo to pesa susu mote epai ya bo excuser ngai moi mukie na yebi ke boze belé bozo sepela na émission ya ba dédicace ouais toujours on est là en tout cas comme on a qui m'a na mutu mais na monyo na papier na nga awa Maman Adèle Kaina c'est-à-dire que député national na kati parlement Maman Adèle Kaina maman moko bien maman moko azana mutema ya mawa mutema ya bolingo Maman Adèle Kaina na kati ya na assemblée nationale après si on peut ba mote ya to nzambe abakisela yo afungola ba moyen ya so ebele na libota mobimba to perso mote e pa ya Teddy Luamba ministre ya énergie nes na commune na biso Kureza TikTok grâce ya nani ya Teddy Luamba ndame na ngai en tout cas soko ça musala bien masolo ya ba dédicace eza wana pona bino masolo ya ba dédicace eza wana pona bino ba diaspora bana Bruxelles bana ya France, ya Paris, bana ya Hollande, bana ya États-Unis, Amérique, bana ya Canada, ya Angola toujours. Masolo ya ba dédicace ya ngoyo. Eza wana pona bino. Ozana flat na yo awa, na kin awa. Contacter tonton Diego naza wana pona bino nakolobela flat na bio nakotanga yango fo flati soko boyi osali mokili na yo tonton Diego naza wana pona bino bandeko na ngai oza émission masolo ya ba dédicace tozo koma molo ya ko chiter émission masolo ya ba dédicace pona lelo topesa mote epai ya nakati ya Bruxelles Madame Gisèle Bilenga mwasi ya noir misu ya TikTok nakamutu ya TikTok nakati ya Bruxelles topesa mbote epa Madame Virginie Singaloboko autrement dit la patronne nakati ya Bruxelles toujours bato na otanga bato basaka makamba bien Madame Virginie Singaloboko nakati ya Bruxelles autrement dit la patronne nakati ya Bruxelles topesa mbote na biso nakati ya États-Unis Madame Louange, moi si moi solera bien.
moi si moko asololaka bien aza bien maramutu bien na kati ya États-Unis madame Louange apesi bambote ya to émission ba dédicace eza pona bino topesi mbote et pas Maître Rico Batista na kati ya Luanda Maître Rico Batista bambote ya to pona kosukisa non pona kosukisa te topesa mbote pas mon réalisateur Neko Christian topesa mbote pas Léo Sommet balobi directeur général ya technique monsieur DT Nida balobi directeur technique so modi ba image ya boye ba image ya soin maramutu kitoko ba lumière ya bien nesina ba TV5 eza pona monsieur DT Nida Yves Mazo côté banana il faut ça la boye faut zongisa boye matiza bien mbote ya tout to peut ça mbote pas c'est-à-dire que journaliste international Claire Diana balobi au moins ba tranche d'animation na ye c'est-à-dire que biso peut Hollande lokolo ngo quoi matiza bien bon to soukisa oza masolo ya ba dédicace bo nabi ke bo comment mais bo supporter bandeko na ba diaspora bo supporter nzambe na ngai bon to soukisa na modège monsieur Moïse Mouyi autrement dit to pesa 4 fois DG mutumoko bien mutumoko solaka bien mutumoko maramutu bien mutoza mabe na yeme maramutu bien monsieur DG Moïse Mouyi autrement dit Kabeya Dibi Play nyonso ye wa bon émission Esuki émission Sili bande onanga émission Esili émission Esili masolo ya ba dédicace Esili ciao